songa na maladi. Hallelujah. Bokonayo etambisa kangai. Atana kangwa pasi akoti kangai te. Yosona kosala alongisa kangai. Oye azali zambe zambe na bolingo. Bokonayo etambisa kangai. Oui, nalina ba passer batunso ba lobi ke ah ba lokola ba sambela kana bango ba monike ye mobile na ifoka out na église une jeune fille alors en tout cas ngai kaka na église na koponela mobile meilleur choix. Tu sais, quand naza mutu ya exclusion te, je crois beaucoup en Dieu na ndimeli nzambe peza makasi. Mais naza mutu ya inclusion. Na ukoloba te ke batu nyonso bayaka na église baza ba saint. Mais c'est un des meilleurs endroits pour na kokuta parce que yebi quand même que batu bazarana et puis des fois vous avez des réunions de jeunes, vous en avez des réunions à célibataires, donc beaucoup quand même que détecter oh tant que sur la tant que un argument na eza la kabo. Mais je ne crois pas qu'il faut que l'église des ala ici parce qu'il y a batu sous bazali libanda na bazali bien, hein bazana na ba caractère ya bien. Et parce qu'en fait ce sont les fruits de l'esprit, ce n'est pas au Kendeka na église de na famille ou bien avec des amis, mais azana va fruit à esprit. C'est quoi tant ko bakisa liloba, c'est la plénitude alors va se compléter. Mais l'église quand même reste un des meilleurs, surtout ce que l'église na yo yebi yango bozaka na ba réunion, bozaka na ba débat, beaucoup takana liloba. C'est quand même un bon fondement. Est-ce que si on a déjà que boza ba fiancé, ba fiancé baza ba sœur na frère ba kema na iloba. Bongo après un temps boeba zeb. Papa, ndé na uti koloba, église ce ne veut pas dire que zaka est à bassin. Tu as vu la femme prostituée là-haut, qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Okay. Et puis, dans l'église, beaucoup, même le diable est à l'église. Quand Jésus venait du jeûne de 40 jours, qui l'a tenté le premier? C'était le diable. Oui. C'est-à-dire que moi, tout ce que je peux dire à au Bambi, dans l'église, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est un accident. Il faut éviter. Mais ça peut arriver, tout homme est faillible. Okay. Ça peut arriver. Papa Willy, ozana likama ko bakisana likolo na moninete. Bon, ngai lo ngana ko bana kaka ndenge mama Deborah Ucholo bao. Loko etali likambo ya ko frère na sœur na ndenge ya molimo ne ucho question ucho poser que non que beaucoup tani que non azuize mi tout ça. Ya, et quoi ko sale mapona nini po tozo mukana nzambe zo ba ke mon peuple ko par manque de connaissance. Soki na groupe on a place bazalaki bazo lesa bango malamu te. Ba lesa bango kaka miliki. Aotika la ndenge wana ko yeba cha ko ke no koya. Alors non il faut aller apena musuni donc il va loba penza ya nzambe ya solo akoti pena na kati na profondeur a rosa la bilo ndenge wana te. Pour nini pour comme une connaissance au luka abongisa makamti na libala. OK. Ils ont la bénédiction moko ezana po ozui sexe liboso ya mariage au BBC makamnyos. Mettons au salon après mariage ozana kati ya ma bénédiction ya nzambe. Mais nzambe pas gros pardonner moto ya sali liboso. Avant tout à soka yebaki te ya seki bolimbisi nzamba limbisaka. OK. Et puis nzela obandi mangwa sika nyonso comme ya sika. OK, Papa Bernard. Aussi oyoka déjà été mutu mobali. Ali ko bala mwasi na ye, akiko présenter mwasi ma pa parents na ye. Bongo ba parents ye mobali ba lobete mwasi oyo tika ye. Soit pour des raisons oyo bango ba parents ba expliquer que peut-être mobulu, peut-être boye na boye. Première raison. Deuxième raison, maman ya mobali. Alobi ete non ngana lingi fi ote. Et bien après ye mobali ko découvrir que mama oyo nzokanda yebi fi moi camarade azape na bana ya mkemike basi bakoli pe abiponela kuna na ero na shona ezande ngini eloko tolobaki
Moni mariage eza choix ya mobali na mwasi. Eza choix ya baparents. Soki baparents babandi okota na mariage ya mutu babebisi. Mais Esaú, baparents na bakotaki na libane, babiponi ojo kobala na pembeni awa et puis biso tolinga bikolo te écouter Esaú cher. Voilà, zela na sili. Et puis Bible na proverbe le bete baparents conseil na bango ezape ya ko négliger te. Zela na sili sa. Omoni ngai soki na bali lelo na uti na famille. Mwasi na ngai auti pe na famille. Donc il faut que famille ezala quand même. Mais bakota na fiançailles. Tango to solo nga na mwasi na nga na fiancé na nga zela na pona na ya na ndako na présenter fi yango na ndako et puis nazwa commentaire ya famille. Siko commentaire ya famille wana ezala pona intérêt na nga, ezala pona intérêt na bango moko te. Otozomona mama azana camarade na lingio bale pa camarade na ye wana yango te. Mais bakoyi pe kozala na raison te que peut-être komona na bango que juste que ba mwasi wana olingi kobala ba tester ba moni ke yete par hasard on siko baye biso raison po koza bato mususu neti biso bato toza musika oye na ndako sali 1 mois oponi fi ya kitoko mais bato baza wana famille na yo eza wana yebi entourage yebi fi wana yebi passé ya fi wana azosala ka sembla poza na ndako sali 1 mois na ndako so baye biso ba raison baye biso te fi oto yebi ye biloko passé neza bien te en tout cas azosala ka sembla wana analyser. Pour moto azobala aza déjà moto ya plus de 20 ans ndenge ser na biso lobiawa aza l'expérience mais keba na ona balite libala oyo toza kolba célibataire quelle expérience aza nango quand même on a base yo mzo na parole toza kolobela bakamotali fiançailles nini oso za ko lier ça va to ko répondre à biso oyo bon oyo lobi ke mobali bozana tanki fiançailles wana siko mobali basi bayebisi ke mwasi ozobala azaki pointeuse blablabla makambo belebele sikoyo ezali boy yo mobali na ntango olingi mwasi na yo bato ata balobi ndenge nini fokanga matoi na yo po makambo wana ekoya kaka même ntango obala mwasi yango makambo ebele ekoya koleka meme oyo ntango ozali na ntango ozali na kifiance donc na ntango olingi mwasi na yo meme bato balobi na ntango oyoki bato balobi na yo oyebi deja mwasi na yo bozoyeba deja ntango bozaka ensemble oyebi deja ke mwasi na nga aza na fiance na nga azali na biloko wana te mpona nde ondimela bato bo question ezali biloko yango mpe koyi kozala solo eke fi yango réellement kibwangeze fi yango réellement asala bavorte fi yango réellement aza na makambo nyonso bapesi yo rapport eza ya solo mais wana makambo ozokoloba ya biso mibali mais bino basi comment kose défendre na likambo oyo osoni oza nango yo mwasi na ntango ondimi mobali oyo soki ozali kosala biloko ya ndenge wana yeba ke na ntango ondimi mobali oyo olingi mobali ifo kotika biloko nyonso wana ya mabe oza kozala donc effort ya mwasi ezali responsabilité ya mwasi ya koconvaincre mobali na yo ke nini ke nasalaka yango wana nazalaki na yo te misiko na kosala yango lisusu te donc na ntango olobi yango mobali amoni pende kutu na motema na yo mobali koyoka bilobela oyo ya bato te donc jeune fille eloko moko ifo koyeba ete na ntango ozali célibataire oza na fiancé bamakambo ekozala me kobosana mpe te ete na ntango yo ozali célibataire na fiancé na yo ntango bino mibale boza oblige boyeba koma bokorésoudre baexercice oyo ezali mpasi na mokili mpasi ntango mpe bokobala bamakambo koya nango bakoya koloba tuyuki tokangaki ye na mobali kuna tolobaki aza kutu mobulu boye na boye rapport na bamakambo ya kifiança eza kutu malamu ke oyo koya na ntango okobala elingi koloba ete yo mwasi mama anisi konga nazombeli yo naye bandelo lobaki kondisio bino basi ezalaka mpona koluka nini mobali ifo azala boye bongo kolata kitoko condition étudiant peut-être aza kopromettre ke baklasse ne kosila malamu vie kobonga oui biloko oyo bato ebele ngai en tant que impresario en tant que motei na minute oyo nakoki kozwa position ya katikati malgré nakokota mibali nakokota mpe basi me nakozala na katikati ya koyebisa ete baerreur ebele basi basali oyo baza na mabala ya ntango ya fiançaille ya kotia bacondition oyo outaki kopesa wana bacondition oyo esimbaka na ntango ya fiançaille esimbaka nango na ntango ya libala te mobali akoki kolinga yo ke o mama na ngai lelo soki na moni to toza kolala te tika baye kosopela na kantine ya mai nde nalamu te merci
ndimi mobali oyo naliwana mapasi ya ngai biloko nyonso na baparole cyclante nyonso wana ebungi me yango moto eza kosala ete estce yo ozwinga comme fiancé ntango ya koteste mobali na ntango ya fiança il faut eleka makasi ke na libala parce que libala osi okoti deja esili oza ja na file me na libala ntango eza kokende ntango ya fiança yo jeune fille yokanga malamu oza oblige na ntango babrui ya quartier eza koya kokweya epa mobali oyo koforce mobali andima to andima yango te me yeba maturité na ye responsabilité na ye koyeba kosupporte kilo ya information ezali wapi soko omoni mobali oyo aza kondima bamakambo asili koyoka kiye ya vrai to ya lokuta me tolo badaboki ezali ya vrai meke motema na ye parveni koyamba kilo oyo te chance epesameli na yo jeune fille oyeba ete mobali oyo ko aza deja kofunda sens ya irresponsabilité ya bolingo parce que bible oyo te bolingo eza kocouvrir nini nyonso L'amour couvre tout. est-ce que ntango ngai nazali kosala babikobo kotambolaka na mibali ya ndenge na ndenge yo ozalaki wana yo ozalaki fiancé na ngai makambo ngo se eleki est-ce que